Bandeko na ngai oyo eza deuxième vidéo nazo sala. Na sali déjà mbote na kombo na Yesu Masia na bosani kopia bino mbote. Bamsu bo banda na deuxième vidéo. En tout cas, Nzambe amona moko na moko. Na sali déjà première vidéo na latika ilamba oyo nazo sala eza deuxième vidéo. Donc oyo otali première vidéo te tala pe première vidéo kuna na lobeli likambu ndenge nini na yebaki Nzambe oyo nga na sambelaka eza Nzambe bakoko na ngai na expliquer na vidéo o wana ndenge nini na yebaki ke Nzambe oyo nga na sambelaka yona o babengaka Nzamba mpungutulendo Nzambe ya nguya nyonso na expliquer yango na vidéo oyo ya numéro 1. Donc oyo eza vidéo numéro 2. Saint-Esprit azala na biso na vidéo oyo Nzambe a protéger vidéo ona makila na Yesu Masia na komba tata mwana pe ya Molimo Santu. Saint-Esprit azala na moko oyo bokolanda ngai na vidéo oyo. Saint-Esprit asunga bino vraiment asunga moko na moko o akolanda. Oyo eza deuxième vidéo oyo nazo sala. Lelo tozo koma presque vendredi. Oyo tolobaki le 11 toza na ba prière na biso. Toza na ba prière na biso de ba prière nde na lobi ba prière ko banda. Donc nde ko nyonso esi kozali o kokota prière oyo ya journée oyo ya samedi o poto kokota ngo to bandango na butu ya vendredi poto koma samedi. Poto koma samedi. Donc minuit écoute déjà oza na kati ya prière poto koma samedi. Nde esika na lobi ke en tout cas eza jeune ya journée moko ya samedi wana ba ope bo kende musala po bato beli ba yebisinga mama de nibo biso to ke musala eza problème te za na titi da jeune ata soko omoni kokolia na ona na 16h to 18h ndengo ko programmer bata maladi to lobaki déjà bokoki kolia no mais bokota na biso jeune et prière oyo. En tout cas, tout ça l'effort, tout ça na bino elongo. Tout ça l'effort, mais tout ça na problème moko. Sali oyo tozo ko bonde la nango. Sali wana mususu biso tozo zala wana. Eza pe na batu mususu bazo ya ko sala répétition na bango na sali mususu oyo kangani na biso. Donc il bazo sala répétition na sali wana. Bazo ganga makasi musique on se musique ya mukili so pe musique nini ezo sala vraiment kitoko te so tobi to enregistrer ezo sala vraiment kitoko te mais Nzamba sunga biso kaka yango na lobaki soko moni eke to kotisi ba prière te problème te yo yeba kaka esiko zali na jeune et prière na yo yeba ke eza na bato moko quelque part ba obondela pona nga de tiango na mutu na o eza na bato mo quelque part ba obondela pona o mais soko moni minu ebeti kota déjà na nino na YouTube. Donc à partir ya ba 23h50 déjà kota déjà na YouTube tam susu o mona biso toza déjà na kati wana mais soki makelele ekozala en tout cas to ko enregistrer te pour esala vraiment kitoko te ata muke mais soki makelele ekozala te to ko enregistrer. Donc yango monike totala kaka ndenge Nzambe Saint-Esprit a omemela biso mais yo oyo kota mabondeli na biso fo soto comme na minute kota na Deline télévision otala soko koza na surprise wana na kati Nzambe akozwa lokumu soki pe 3h ebeti ou avant au banda prier à 3h au continent na Deline télévision otala pona bato o nazo ba pona bato ba ko sala jeune o na biso soko za malade ato sali jeune te za na titi da prière nde to baki ko sukola te journée wana ya nini ya samedi journée samedi to benga donc Nzambe aza na biso vraiment za na biso tozo bondela pona bato nyonso o ba kota prière o na biso to bondela toza na ba témoignage
tolekisa ba témoignage bato bo pesa ki ba témoignage na bino nzamba mona bino to kolekisa ba témoignage pour et motiver bato en tout cas nzambe amona moko na moko ya onkana ngena loba je crois que ya minga olobe ya teza journée moko ya samedi oyo tozo kota toza lelo nde na teli bino na tela bino vidéo oyo toza déjà presque les toza déjà vendredi le 10 donc à partir il y a 23h45 déjà biso na bino to koti déjà ba prière to koti déjà prière soki to kozala na bino na ligne bomona ke toza na bino na ligne so pe to moni ke makelele kozala na ba voisin o to kozala na bango wana vraiment ekosala mwa moke mobulu nayebi te soki tosala ndeni saint esprit okamba kaka mais yo esika ozali kota mabondeli o eza bajete o tosala le tobondela mpona bato nyonso bakoti mabondeli na biso nzambe atalisaka biso bato ebele ndenge bazokangolama en tout cas nzambe azala na bino video oyo na loba eza video ndenge na lobi na video o numéro 1 na lobi ke bato ebele o bolandaka ngai boyokaka na lobaka Fumu Kimbangu papa Simon Kimbangu na lobaka ngo mingi kuna daya na expliquer likamba nzamba Puntulendo mwena kenango eza te asiko na kolobela makambo nini oyo lolenge nini oyo ngai nazulaka papa Simon Kimbangu ngai mama Deline dona oloba ngai papa ya makambo oyo nzambe atalisanga nzambe a revela kinga yango oyo ngai nazokoloba yango sikoyo oyo ngai na yebeli oyo ndenge nga nazulaka papa Simon Kimbangu papa ndenge na yoka pa batu te ndenge na yoka pa batu te ndenge oyo nzambe aloba na nga nde oyo nzambe aloba na nga nde yango nga na koloba na video o eloko mosusu na koloba na video oyo eza vraiment pas surtout pona ngai pona na remaka nga naza lokola mutu moko naza lokola na katikati naza lokola na milieu batu ndambo o baolanda nga croyance na bango eza ndenge mosusu batu mosusu baolanda nga croyance na bango eza ndenge mosusu batu mosusu baolanda nga croyance na bango eza ndenge mosusu difficulté na nga siko nazalaka nango ya mwana en tout cas nabenga yango difficulté nabenga yango difficulté po oza naza lokola mutu moko makambo o nga nazoloba eza na batu mosusu bazosepela na makambo mosusu nga nazoloba makambo mosusu nga naoloba bazosepela nango te eza na batu mosusu koto bazosepela na makambo kaka bongo eza bongo donc naoloba eza lokola ndenge nini eza na batu ebele eza na va moko makasi oyo eye oyo balobi oyo bazoloba ke Kimbangu aza nzambe na biso Yesu aza nzambe ya mindele donc batu wana bazalaki babandaki pe kolandanga bamisu pe balandanga ti lelo batu musu kutu batika kolanda ngai po balobaki ke biso tokanisi kutu yo ozoloba nzamba Puntulendo ozomona Kimpavita bon ozomona papa Kimbangu oyo mais oyo aza nzambe na biso mais yosu kaka ozoloba su Yesu Masia yoka susu ozoloba susu Bible en tout cas bato ebele bongo pe batika na bango kolanda nga en tout cas balanda na bango sunga te nayebi ke bele batika kolanda po bazaka kolanda nga bazala pe kobenga nga mama Delini yo pindo mona kanzambe na biso Kimbangu omona kanzambe na biso Kimbangu poko ozoloba ka Yesu ososoli te ke Yesu aza ya biso te boy en tout cas vraiment esala vraiment kitoko te po nga nazoloba o nga na monaka nalobaka ngole nyonso na monaka Yesu Masia pe mbala ebele et puis nzamba mema nga na Bible et puis en tout cas vraiment nga na yebi Yesu na ndenge oyo bango bazolobela bango balobela kite mais eza na bato ebele batika kolanda nga po bango balingi na bango ka Kimbangu balingi Yesu te batika kolanda nga po nalobaki mingi kombo na pona lobaka kombo ya Yesu olena lobaka Kimbangu nzambe na biso Kimbangu nga siko na lobaka Yesu Masia donc pona bango ezake bayisaki nga mama Deline pardon bolimbisi elo mwezo déranger nga bayisaki nga mama Deline mwana azalaka na ba papa mibale te
mwana azalaka na papa moko. Ndenge ni yo ozondimela kimbangu, ozondimela su Yesu. Swati Yesu, swati kimbangu. Mais Yesu aza ya mindele, kimbangu aza ya biso. En tout cas, wana ndenge batu ebele balobaka na ngai vraiment. Nga sikoyo na loba o nga na mona ngai moko, o nga na yoka te, oyo nga penza nzamba talisi ngai ailoba na nga Yesu Masiya nde aza nzela. Mutu moko te, nazoloba yango, mutu te okoki kokoma pa kimbangu soko leki pa Yesu te. Ozomona, donc po okoma pa kimbangu, il faut leka pa Yesu. Naïmte so bo comprendre, je crois qu'il a sauté likambu faina loba bonzambe ka Saint-Esprit azamso. Donc Yesu Masiya azanzela. Donc eloko na loba na vidéo oyo, eloko nini nga na mona pona papa kimbangu. Pona papa kimbangu o nzamba loba na nga. Ezalaki ndenge nini na betela bino na banda komona ibandaka le na ye na bonzambe le nzamba ndolo banana to ifuna na osambela le na ye na bonzambe nde na koma komona mutu ya liputu mutu moko alata liputa bimlanga azolo bananga bobo nga nazaki kobenga ye nzambe na yebisa bino na ba video wana lera bimela kinga libona première fois bimela nga nazo telemeli au nom de Jésus, au nom de Jésus mutu aokete na ba vision nanga mutu azoli moite ala bandi koloba na la bandi koloba na nga sisi nga bi yo zanzambe ozanzambe pour alimo na susumuka ale men fois comment ko bimla na ndeko benge nzambe après na comment ko mona soka bimi na za na nga na kimia pour le quoi na bengana ki na kombo na Yesu nazo bengana mutu alata liputa boyeboy donc vraiment après les na ko mona ke makambo lo bakananga eza makambo oyo ezo salama et puis makambo zo balangi eza makambo oyo ezo zongisa nga na nzela donc en tout cas na mona ki soka lobi na nga nando baka yo za nzambe pona banda ko mona ba ange pe bazwa koloba na nga makambo mais langage o ba ange bande kolobela na oyo papa kimbango bande kolobela nga ezaki différent. Ezaki différent. Ce qui ange azolo bana ko biso nzamba lobi na yebisa yo mais yemba mo azolo banoka direct boye nde façon bande kolobela nga yango na esprit na nga nando ba yo za nzambe nde ezalaki ndengwa so nga mona bande ko kamwa yo nzambe nga na mona kaya alata liputa boye nzambe na yebaka te na tika komona ota papa Simon Kimbangu te na yebaka te ke tozalaka na prophète mona komona biso azaka alataka liputa za na photo moko alata liputa en tout cas na yeba ite na yeba ikaba Kimbangi se Kimbangu mais ya koyeba ye na photo wana na yeba ina nga ete na photo ke alata liputa na yeba ite yango le nazomone na ba vision na yeba kite eza nani yango oya mutu mwindu oyo abimlango nga na benga nzambe et puis en tout cas nazaki ko croire kaka à 100% ke za nzambe sikoyo soka pesinga message na pesa soit pasteur moko to na pesa na ibisa mbali nanga to na ibi soka lobi nangelo mwa bongo nazaki sikoyo kolobaka na mutu nzamba lobi nanga na ibiso boy ozomona mais nazaki nanga koloba te ke nzamba bongo moko na ndo ko comprendre ontenga nzamba ngo la tel pour puis ya mutu mwindu fala zala sku ata mundele nde balakisa biso so ange nde mundele soki nzambe nde mundele soki satafa zala mutu mwindu suku ngabi nzamba on pesu ya mutu mwindu alata liputa bo ezalaki lokola ba makam ezalaki lokola sekele nanga nga mona ebiki nzambe moko abimelaka nga azaka ya mutu mwindu bo nazaki kaka kokwaki aza nzambe nayebi te mpona nini nazaki kokwaki aza nzambe epuis soki namoni ye na vision nanga alobi nanga likambo journal nazalaka na esengo makasi epuis na ba prison spirituelle nde nayebisaki bino ke besprit na biso lere ozobondela mpona bato oto nini esprit na biso nzambe atravayaka nango ekendaka kobimisa bato mpe na ba prison spirituelle ozomona okoke na prison spirituelle mosusu bakangi yo nde bakangi yo so batio na prison mo oza na kapasité yo moko ya kokima okokima na yo opumbwe na yo okimi na yo ozongi mais so batio na prison mosusu oyo ezaki moye yo moko za kapasité kokima te ezaki papa Kimbangu mutu azalaki kwa kobimisa papa Simon Kimbangu
oyo alata liputana ye mutazaki toujours kwa kobimisanga na ba prison spirituelle to koti na message na makambo oyo nazolo bande na olo bakabwe. Donc ezaki na ba prison spirituelle soki bakanginga ye mutazalaki koya kobimisanga soki pe nazobela naza na situation moko critique makasi na komona swati Yesu Masia na robe pembe abimelinga atenga loboko na mutu na biki mbala moko soki pe na problème mo makasi na komona papa oyo wana na yeba kiteke tata Simon Kimbangu na mona papa oyo alataka liputa ya mutu mwindu abimelinga atenga loboko na mutu alapre na biki ozomona do na bande ko yebaka ke papa moko ya mutu mwindo alataka liputa nga na bengaka enzambe ye moko atikalaka ko se présenter pa na ngate ke ya nzambe te ya ko yebisanga ka likambo alinga yebisanga ozomona donc ezalaki ndengwana bande ko na ngai to ekokoma wana nazo babanda 2002 nga na monaka papa Simon Kimbangu oyo alata liputa na ba aedaka ngai nazolo bango clair nazo tsamai na mnokote aedaka nga na bitumba ya molimo na monaka ye mbala ebere banda 2002 na yebaka teke ezalaka ye wana papa Simon Kimbangu na yebeka mutu moko boya mutu mwindo alata liputa aedaka nga oko partageon pe na nga mona comprendre te na banda olinga na pe ko partageon na mutu pite pona no mona ke bato ba ko yeba ngote banka musu kuto na banda ko mona mususu ba yeba kangote ata bato basambela ka ba passer ba yebi makambo nga na mona kate bongo makambo oyo ya mutu oyo ya alata liputa nga na benga ka enzambe ba yeba na bangote ba compliquer ka pamba doki nanda na pe koloba te ni pa mobali na nazaka pe koloba nanga te mais na bazaka komona pe ba mama mwilu ba mama kipavita ba setre na biso o akala ba mama nzinga ba mama mafuta nazaka komona bango mais nazaki koyeba te eza ba nanyo juste na mona kaka pardon nanda koyeba te ba mama oyo na monaka ya batu mwindu ba edaka pe ngai bapesa nga ba conseil makambo ebele eza banani basalisaka nga ba edanga eza banani wana nde nazaki nanga koloba situ pa mobali nanga nazaki koloba ke mama wana yaka na nguya wana siko nazaki le wana koka ko différencier te nani mama mwilu nani okipavita na yebaka makambo mama mwilu te na yebaki makambo kipavita te ba mama mafuta na yoka bango te en tout cas na tsana nga bango kate na vie bakipavita na yebaka na nga bango te na tsaka na nga bango pe kate mais nga banda na ye na bonzambe na komaki komona bango dozo senti penza ke bazoya na gwa et puis ta musu bakoya bakute na bato ebele nde na lobaka na ba video mususu ta mususu mona baye kaka pa na ngai donc makambo ebele banda koleka na spiritualité entre ngai na ba mama wana siko liboso na ndoko ye bateke ezaka ba mama ebele différent mais le na eko mona bango sisi mbala moko na eko mona mkomsu na mona bango bazaka ta 8 na ebite ba msusu pe tamtu na mona kame na ebi pe ba kombo na bango te donc na mama na nga o abotaka nga oya kufa azaki pe parmi ba mama wana ozomona siko na bande ko mona onkake makambo o nga na mona na spiritualité oyo batu msu ba mona kate ozomona o batumsu ba mona te mais loko ezaki loka bien ya lisungi ya bien ya bonzambe donc bazotinda fo bondela kamakasi za makasi na ko bondela en tout cas bazo ko edo na makambo ebela ta malade ba difficulté ba ko edo soza na problème mo ezo machete ba ko ebiso pourquoi likambo ezo machete eza boy donc en tout cas na vivra kitoko vraiment na vie na nga spirituelle en tout cas na vivra kitoko na bonzambe na nga so mikwano moi prière eleki omona bakoyebi soki mikolo ozobondela te fo bondelaka donc ezalaka vraiment eloko moko kitoko makasi soki pozo kanzamba zolobe pozo yoka pe mungongo ezouta likolo ekozwa pe toshi moko euti ko toshe yo ezo mungongo euti na ezo bima na kati ya toshi na ozo swana ngo comprendre que na swana nzambe doki na façon de somo Yesu masi alata pembe ai doki en tout cas c'est ça sikoyo toyeko koma na 2018 nde na ibisa bino esika na koyeba ke mutu oyo nga na monaka na vision na nga na bandoto na nga oya edaka nga oya lobaka na nga solaka na nga apesa nga pe message kende kopesa
pasteur wana yebisa pasteur wana boye 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 ozomona donc mutu o nga na mona kana ko yeba ke ndiza katata Simon Kimbangu oyo ya bato kimbangiste nde na ki ko comprendre que mutu nga na mona keza papa Simon Kimbangu abata kimbangiste na 2018 je crois si na loba yango ndenge na ki ko yebela ke ezaki tata Simon Kimbangu po na ki ko zwa révélation makambu ya Congo ya mamba Congo nde ezozonga royaume ndenge tozonga Congo mambwana nyonso le na lobi yango nde batu balobi kezaka prophétie ya papa Simon Kimbangu nde esika na ki ko yeba ke papa oyo abimelaka nga nde eza yeyo ona mona photo yende mutabimelaka nga bandeko nde na ko yeba na 2018 a partir ko eloko nga na kamwaka nga nazomona vision to na bandoto na nga to na ba vision na nga papa wana alatali puta menga nazoyebe te na obenge nzambe mele na iko yeba siko ke eza papa Simon Kimbangu yona bale nyonso connaissance o tozana mpe na kibomoto moko eza kana parti pe na spiritualité na biso ozomona po likamso soko yebi on te na kibomoto na spiritualité okokima ngo boyango ozomona boyan po yebi on te mais so oza na connaissance na kibomoto pe eko jouer na spiritualité so makamso se ezalaka na kibomoto yebi on te mais na spiritualité osaleli yango lobi yango nde epesi connaissance na kibomoto na ebite so bo comprendre mam na zolo ba je crois OK après et puis makambo na zolo babandeko na ngai eza eloko moko oyo yango na zolo bake lenga na lobela makambo oyo ya Yesu Masia na lobaki Yesu Masia zanzela Yesu Masia batumsu ba paso ba Bible boy bato belé oyo nde na lobiko balinga Yesu te batikaka kolandanga siko na zolo bela lelo makambo Kimbangu na yebite bato oyo ope bolingi na bino Kimbangu te na yebite so botika olandanga to ndenge nini menzambe kaka aza na bino mais pona nga eloko nga na koloba conseil o nazo pesa bato nyonso na video oyo nga nazo sala lelo oyo na video oyo mibale oyo nazo sala nazo loba makamba Kimbangu soki o yebi na yo te fanda na onye loba noka nga na ye comprendre na nga te mama de na lobi en tout cas na lingi na kondima ngo te po nazo mona ngo eza na mutuna makolo te en tout cas tika na obongo eza na ona problème te et na ona problème te po eza makambo ya spiritualité o nga na monaka o nga na mona ya nga na zoloba makambo suso ke ekoti o te lekeli yo bwakisa na yo eza problème te bwakisa na oloba ke nga wana mama de linga na olanda onte nga na olanda na makambo su ba video mususu salaka ya ngwana nde na olanda oyo ya Kimbangu oyo eza na ngo opinion na yo na bandoto na yo donc eza bandoto na nga mama de ligne o nga na zoloba eza ba révélation o nzamba lakisa nga yango nga na zo yebisa bino et puis nzamba tindi nga na yebisa bino na loba ye moko yebi pourquoi oyo alobi na nga na loba yango ozomona ye moko yebi pourquoi na lobi alobi na loba le nga na loba kake na loba ngo nga kutu nzambe te mutaloba na loba me nga mona loba na koloba me nzambe oyo ayebi kosonde mitema na biso na bare na biso ye wana ndakom ayebi ke mwana nga o alingaka lobela likambo ti ekoma lelo peut-être ye moko mutu apesa yango tanti ekoma lelo nde ye moko le kwa ye ko oblige nga alobi loba makambo o linga ko loba pona Kimbangu loba yango siko po kala te makambo lingi e banda eloko oye alobaki na nga yango na lobaki na ngo ko banda janvier kutu ko banda janvier maintenant loba ngo toza na mars à le 10 mars le 9 je crois le 9 bossi to koti d'aller 10 po to komi déjà après minuit déjà de tout ça déjà les 10 à ozomona na ozolo bango lelo menzambe moka yebi alobai na loba banda janvier ayebi pourquoi emema miti lelo na mars awa en tout cas ye moka yebi alimbisa et puis moka mona kanyonso oyo elekaka et puis journal ona baki ekolekate il faut na loba yango avant na sala ba vidéo mtu naza ba vidéo ebele ba révélation ebele mamdam ba révélenga avant na kena ba révélation na il faut na loba na makambo ona longola na makambo oyo pona kena makambo susu c'est ça nde yango na loba ke oyo nyonso ozo okolandanga na vidéo oyo soko monike ndenge eza bongo mama Deline makambo oyo azoloba pona Kimbangu ngai ekoti na ngonga te komitungisama na ote koswa na ope mutu te
po mutu a forcé yo ondima makambo nga na zoloba azate. Soki Saint-Esprit a convaincre na yo te fanda na yo kimia. Landa ba video oyo na lobi bosalaka ba jeune, bojenaka, botika ba meche eza mabe, landa na ba wana. Landa na wana oyo bwakisa na o. Terme amena ya bien na oloba. Soko lingino kondima te bwakisa na o. Mais nzamba lobaka na ngadeli loba ba oya ngai ba kondima makambo yo lobaka. Donc c'est ça, ata lelo ndimite lobi na ebite okozongo kondima makambo. Ata na point moko okendo loba mwana mosi mo nanda kolanda kala aloba na nga makambo soko za nzambe. Mais soko za nzambe te ekosimba te. Po Yesu Masia nzamba nzambe to komana sima. OK, ndesi koyo elo na ngena lobake ko finga na ngai te. Po le ozo finga nga ozandoki yo. So ba finga ndoki po na nzambe kitoko nzamba solo kumu pardon. Hotel pende Yesu Masia ba finga ki Seigneur kumama na pardon. Ozandoki yo. Yeba ke makambo nga na olubeza Saint-Esprit muta aloba inanga. Le yozo finga nga. Peut-être na obite ke tamususu odokwa yozo finga nga. Tamususu ezali na obite ke eza vraiment réellement bongo. Mais na mona kondire po likambo pendo nga na lobe uti pa nzambe. Mutu moko abime okosi. Ozo ba mamo indirectement na Saint-Esprit kokosi. Ozandoki mba moko zo finga Saint-Esprit ndoki eza nga mutu nazo ko zwa makambo ka kati na nga moko na bimisango no yeba mama boye ndenge nini mutu ka normal lokola nga non comprendre mambo nyos na ibisa bino na ba video ndeni so eza na spiritualité moko te o ezo faire comprendre nga makambo na sko spiritualité ngo yango nazo ibisa bino eza spiritualité ya bonzambe ya bakoko na biso ya nzamba mpungutu lendo yango nazo ibisa bino ya kolo Yesu Masia oba baka kine kulusu ye wana ozomona sikoyo esika sikoyo yaona ina lobake oyo akomona ke andima na ete makambo nga na loba ya kimbangu eza nango problème te eza nango pe lisumu te po oboyi na okondima makambo mama de na zoloba na video o eza nango pe lisumu te eza nango nga na zoloba makambo o nga na mona o nzamba lobi na nga na loba makambo o etikali ondima te etalika yo sikoyo na nzambe mais eza lisumu te bandeko na nga o ondima to oboya. Donc c'est ça omoni ke video o na yoki na nga mina bwakisa nge kota ailongwa nazela na nga video mususu mama de na oyela biso ba révélation mususu to continuer na biso ensemble ba ope bokondima nzambe azwa lokumu ba opesi de bondima maboyebi da makambo nga na ina loba si bo comprendre déjà yango nzambe azwa lokumu tozo continuer nzela ensemble to partager makambo opo ekomi tan batu na nzambe na bango batu na makambo na bango c'est ça. Donc nge lobake batu mususu o balandaka ngai o bazaki kolanda nga ebele balanda nga sute balingana bango Yesu te batika na bango kolanda nga batu misusu oyo balandaka ngai balingi na bango pe kimbangu te balingi kaka Yesu na yebi te so na suka na bino wapi na yebi na nga te yango na uti kotangela bino verset biblique oyo na Marc chapitre 8 verset 38 nzamba alobi oyo akoyoka nga soni nga pe na koyo mwana nga Yesu Masia mko koya koyoka ye pe soni de le nga na comprendre nzambe na nga naza na soni te ya koloba yango liboso bato nana soni ya koloba yango te liboso bato nana soni nango te sikoyo yangwana sikoyo na moni ke nga funa sala makambo nzambe nazwa ba point na nga pa nzambe na ngai afuta ngai c'est ça nde on ena loba eyaki kokoma na 2021 po makambo papa Simon Kimba oside na lobaki na yebisa bino mambo na mona po na ye déjà na loba eza video mobimba se le kakala na 2021 na lobaki yango sikoyo eloko na ena loba nanu boye omoni papa Simon Kimbangu kombo ya Kimbangu eza Kimbangu eza kombo na Kimbangu elakisi révélateur des choses cachées Kimbangu elakisi révélateur des choses cachées engela kisa mutu oyo
alakisaka mabombami azwi oyo ezalaki ya kobatama abimisi yango polele na miso ya bato yango wana elakisi kimbangu kombo wana tozongi nanu en tout cas okoki kolobela kimbangu te soko lobeli okoki kolobela kimpavita te soko lobeli kimbangu te bandeko na nga okoki kolobela kimpavita te soko lobeli kimbangu te ozomona okolobela kimbangu te soko lobeli kimpavita te yango wana nazokende nango na banda nanu na connaissance oyo nga na joie oyo nga na comprendre nga na mona mama kimpavita na koyebisa bino mama kimpavita wana na azalaki jeune fille moko ya 17 ans na mbanza Congo jeune fille wana akufaka pendant 3 jours na obetango likolo vraiment akufaka pendant 3 jours l'air akufi pendant 3 jours nde après le mayeba ke kunda ye nde aye kolamuka aye kosekwa alamuki na zongi na bomoi kozonga zonga na bomoi nde akomi koloba makambo nini mama kimpavita akomi koloba ke akomi koloba bamindele o bayi kokosa biso Bible o bayeli biso eza ya bango te eza ya biso eza histoire na biso makambo oyo esalama na mbanza Congo makambo oyo ya Yesu Masiya babakaki na ekulusu babakaki na mbanza Congo awa nde mama kimpavita makambo bandai koloba yango wana azoloba pe baza lukuta bamiyibi oyo bamindele oyo bayende koyiba biso yango bayeli biso histoire na biso moko babalusi yango batiango ekomi histoire ya bamindele mais eza ya biso baza balukuta ba vérité koyebana nde mama kimpavita akomai koloba nde en tout cas loko akomai koteya bato ebele azaka na 17 ans tina âge ya 21 ans nde en tout cas esalaki bato bakaukaki na église ondeka na temps ya kimbangu ndenge ezalaki bato bakauka na église bakomai kopréféré ba dimanche bakende na bango koyoka mateya ya kimpavita oyo abandaki koloba alobi ke le na kufi na kekutana na bakoko na ngai kimpavita akutanaki na basetre na ye nde bayebisaki ye ba vérité ya makambo oyo bamindele bazo kobomba oyo eza boye nde yango ya bandaki koloba bamindele babengaki yango bamissionnaire baminde babengaki yango abomination nde esika sikoyo balobaki ke il faut totumba ye mama kimpavita na temps moko boye akomaki na mwana na Mukongo azalaki jeune fille moko azalaki na fiancé na ye me bamibalanaki te bamonye na zemi te eloko te bamonye bandio mona amemaki mwana mona Mukongo lere amemaka mwana na Mukongo nde na mukuse lere nde bakomaki kosambisa ye mpona makambo oyo ye azoloba eza abomination oyo ye azoloba ke Bible eza ya biso bato mwindu baminde babaki eza abomination nde babaki fo batumba ye le babi bazotumba ye mindele bamitema mabe moko balingaka kobebisa maboko na bango te kosali maboko na bango te bazwi bango batinda bandeko na biso bato mwindu ka bandeko na biso moko kaka bato baminde batindi bango botia moto botumba kimpavita bandeko na biso kaka bato batumbaki kimpavita yebisaki bango kuta lobi botika mindele batumbanga bino botika bango batumba mais bandeko na biso bayokaki te bandeko na biso mo bamwindu ndenge kaka basalaki mindele bazozwa bandeko na biso mpo bakanga bandeko na bango bazwa bango te ok donc esalamaki bongo nde kimpavita batumbaka ye na bebe oyo azalaka na ye na Mukongo mwana na oyo azalaka na ye na Mukongo kombo na ezalaki Kembo dia Nzenza donc kombo mwana na ezalaki Kembo dia Nzenza elakisi on dirait esengwa bapaya bilo moka bongo je crois so na lobi bien ale après sikoyo mwana wana siko le batumbi ye na le balingi batumba ye na kimpavita liloba suka alobi boy alobi bino bandeko na nga bato mwindu ole botika mindele batumbanga me bino nde kaka bato bozotumbanga epi bino nde pe kaka bato boteki ngai problème ya te mais nga problème ya te mwana oyo baotumbanga na ye
mwana o akozonga na temps moko akozonga le akozonga akoya kobimisa basekele nyonso o mindele o bazobomba alobi na temps wana bato mwindu bozala mayele bozoyoka makambo oyo bozoyoka Kipavita alobaki alobi mwana o baotumbanga na ye akozonga na temps oyo akozonga na mokili o akoya kobimisa makambo oyo mindele bazobomba ya kobimisa ngo polele na poisa me na temps wana bino bandeko na nga bato mwindu bozala mayele wana tikelaki bato bandeko na biso bato mwindu alobaki na bango bongo alalobi na bamindele abi bino bozotumba ngai na mwana o naza na ye na mokongo me boyebake mwana o moko akozonga akoya kosukisa bino makambo Kipavita alobaka yango wana nde batumbaka ye na mwana wana nde batumbi ye na mwana o azalaki na mokongo nde mwana wana akomaki pigeon wana apumbwaki akenda kokita na kamba ye wana pigeon wana oyo akende kokita na kamba mwana wana ye wana yaki kobotama papa Simon Kimbangu nde toloba Kipavita na temps wana bazalaka na mama moko mama mafuta bazalaka bazalaki batu spirituel o batu o babenga bango banani batu o bazalaki komona makambo spirituel na Kipavita na basetre na biso ya kala oyo bazalaki kosalela nzambe o bazalaki so mutu akufi bakebenga bango baye wana bazalaki kobikisa bato mpe kolamusa bibembe bazobelela Kimbangu bazalaki kobelela Kimbangu lamusa wana kutu na basekre oyo elekaleka wana papa Simon Kimbangu na abotami te bazalaka deja kobelela Kimbangu na kala bazalaki kobelela Kimbangu doki bon wana eningi kolobake pourquoi bazalaki kobelela Kimbangu basetre na biso pourquoi baloba Kimbangu lamusa mwana pe alamuki Kimbangu bikisa mwana pe abiki après nde papa Simon Kimbangu ayaki kobotama de wana tosuki wana na histoire oyo eza normal boy nde na boye après bino mo boyebi makambo oyo elekaki mpona papa Simon Kimbangu ndenge bamsu balobake abotamaka te papa Simon Kimbangu babotaka ete azalaka mutu mwana oyo bazwaka ye mpe ka ndenge mama Kipavita azwaka alokotaka mwana wana bandaki komema na mokongo ndenge mpe kaka mama oyo abokolaka papa Simon Kimbangu alokotaka ye selon bato mosusu balobaka bongo bato mosusu balobaka ke babotaka ye après l'air baboti mama ne na papa ne bakufi donc wana tokoyeba yango ka mikolo ezoya tokoyeba soki ezalaka abotamaka to abotamaka te wana tokoyeba yango nga na yebi na nga te bamisu balobaka abotama wana eza histoire eza makambo oyo nzambe aloba na nga te wana makambo nga na bete bino eza histoire oyo ngai moko nasali ba recherche na ngai namoni nayoki yango namoni yango nde na beteli bino siko tokoma na révélation oyo nzambe arevelaki nga toyisiko na révélation mpo toyeba sikoyo par rapport ya mama Deline Kimbangu aza nani nakenda ngo mbangu mpo namoni miniti ekende bon na bamakambo oyo nga nazalaki komona oyo nayebisaka bino nakoki kobonde na sisi nalali kolala ozolala omoni ke obimi en esprit okei obimi en esprit okei ti oyebi te place ni okei okoki kokende kokita na prison moko boye okoki kokita na prison moko oketa mosusu wana mpona kobimisa mutu moko azalaki na prison wana nde bakoki mpe kokanga na prison wana okoki mpe koresi mpe mutu wana obimisi olongoli ye na prison mais bakoki mpe kokanga mpe na prison wana nde nalobaka ntango nyonso nde na explikaki na ebande soki prison na bakangi yo eke nga moko na na kapasité ya kokima na kimaka na nga mais so na na kapasité ta kokima eza papa Simon Kimbangu aliputa wana mutu ayaka wana mpona kobimisa ngai sikoyo
mukolo mususu bakanga nga na prison moko boye bandeko na nga na beta siko place révélation euti vraiment wana ezalaki na 2021 ezalaki na bosa so na bosani te ezalaki na janvier 2021 kaka janvier 2021 bien donc ezalaki kaka bapériode oyo nayaki namonaka makambo ya nzambe mpungutulendo ezalaki mpe kaka même période wana oyo namona makambo oyo nazokobetela bino sikoyo namona nakei na prison wana bakangakanga na molimo na boye te le bakangi nga na prison bazwi ngai bambinga basoda bazwi nga bakanga nga boye mosu asimbi nga baokee na nga nde bakee na nga tipa mokonzi na bango nde bakee na nga tipa mokonzi na bango babi mokonzi tala mwana mwasi oyo tokangi ye ayaki mpona kobimisa mutu ayaki mpona kobimisa mutu me tokangi ye vraiment moko bamemai nga mpa mokonzi na bango nde mokonzi na bango alobi bosali bien lokwa bokangi ye botia ye na prison boke kotia ye na prison le babaluki na nga mpo bakende na nga bamo mokonzi anabi boyebi ke mwana mwasi oyo apumbwaka en tout cas mokonzi yango alobaki bongo abi boyebi ke mwana mwasi oyo apumbwaka le nyonso tokangaka ye apumbwaka kimaka botia ye na prison oyo eza privé abi botia ye na prison privé nga na motema na kamwe nga bazalaka mpe na baprison privé awa babi batianga na prison oyo eza privé nga na kamwe nga bi bazalaka mpe na baprison oyo eza privé awa ok bamemi nga kaka tombola nga boye baokee na nga nde bakee na nga na prison oyo ezalaki privé bandeko na nga bakotisanga na kati ya prison wana ezalaki monene te prison ngo avant na bakende mpa mokonzi na bango le bazoleka na nga nazomona te tosambelaka eza na bato baovivre na mokili oyo baza na baprison spirituelle bakanga bato mosusu banini boye na babibende banini naomonaka baselile ya baprison wana toleki yango ti tokatisi ngambu mosusu nde tokepa mokonzi le mokonzi abi batianga na prison oyo ezalaki privé bakenda nga su ngambu mosusu nde tokota place yango wana batianga na place moko ezalaki mwa ndako chambre moko boye chambre yango ezalaki monene te na mur nyonso wana ezalaki ndeti na bikeko le baforme banyama ebele ezalaki wana do bademon bazalaki na bamir ndeti na bamir wana nde après le tokoti wana biloko ezalaki na bamir wana ezalaki lokwa baforme banyama me ezalaki bikeko te ezalaki lokwa bikeko me ezoningana do obanga yango ka oyoka yango somo do eza bademon ezalaki na mir wana lokwa batableau tout autour ya mir ezalaki lokwa batableau me ezalaki lokwa babikeko me ya banyama me koningana ezosalasala bamuvumaka ya bademon nde basalaka nde après kiti moko ezalaki wana nde tomonaka na bafilme soki bakangi mutu baenleve mutu bakende ye balingi batortire ye nde bafandisaka ye na kiti moko wana nde batiaki kiti wana bafandisaki nga na kiti wana bazwi maboko na nga bakangi nga boye basinga na nsima kiti wana bazwi makolo na nga mpe bakangi basinga na kiti wana bakangi ngai maboko na makolo na bashene bakangai nga na bashene maboko na makolo bakangi nga boye nde sikoyo nga kutu na okama nga batinga na prison oyo likolo eza kokangama me bazwi susu bakangi nga susu maboko na makolo na kamwaki manga bimbala liboso bakanga nga na prison nde nakangama na baprison ebele me nanu namona te bakanga nga maboko na makolo na basinga me wana bazwi bakangi nga maboko na makolo na basinga nazotala ka na bamir wana boye naotala biloko yango esala ndeti kobangisa donc ezosala bademo bazalaki na bamir wana nde après le bakangi nga bongo bato wana bazalaki vraiment balata batenya basoda mpenza bambinga ya bato après le bakangi nga bongo batie sikoyo 4
batelemi boye mibale boye batelema basoda pe batelema boye po bakontrole nga pona pumbwe te pona kima te nga nazokamwa bakainga maboko na singa pe bakainga na makolo epi likolo eza na oya okangama epi batieli nga su bagarde mibale boye po bakontrola nga basoda mibale po bakontrole nga mbala moko le bakangi nga na ale bazwi basoda su mibale batelemi su na porte lisusu po bakontrole ka batelemi su na porte wana mpona kogarde ngai soki mpona kima te do batieli nga lokola 6 soda mobimba bandeko na nga soki nga nazokamo nga na bi nde kutu likolo deja nde eza akokangama boye nakokoka kopumbwe te mpo likolo eza akokangama sikoyo baplace boye ezaka tata Simoki Mbangu nde moto aka obimisanga mpo nga mona okoka te do bazwi basoda su 6 soda mobimba epuis porte yango lisu bakanyon su na bakade na minene donc ezalaki ma prison moko donc non eza vraiment mabe makasi prison wana nde après leka na fandi wana mbala moko nabandisi koloba na kati na nga nabandi koloba nga nazoloba boye nga moko ka nazoloba nga bi en tout cas prison o batie nga ba prison privé ngo ezalaka boye éclairage ezalaki na prison ezalaki ba éclairage lokola oya boîte de nuit bomoni ba éclairage eza ya se boye éclairage moko ya se donc mulili te éclairage pete ozomona na bato bomona makambo nyonso ozomona mais ezalaki éclairage penza te ezali mwa mulili mo ya sombre lokola ka ba boîte de nuit mais ba jet de lumière te mais mulili ezalaki na ba boîte de nuit mais ba jet de lumière te nde yango ezalaki na prison o batiaki nga bandeko na ngai nde après naye komona siko namonaki nini naye komona nga siko na bandi koloba le batiki nga ka wana 4 soda batelemi pembeni na nga mibale batelemi na porte nga siko na bi nga penza mpona bima na prison oyo eza passe de nga na suki penza natikali vraiment na prison oyo vraiment libela mpo nazomona nde nga kobimela te nzambe na nga bandeko apea na prison oyo nayebi te Saint-Esprit sunganga leka na lobika bongo Saint-Esprit sunganga bandeko na nga namona non somo leka na bi Saint-Esprit sunganga mbala mona moni baminde peli baminda papa do baminde peli ebele na likolo na pièce wana oyo nazalaki baminde peli epeli éclairage wa makasi mbala moko ebomi bango misu babandi bamukuku misu nani apelisi mwinda place babandi kosimba misu bandi osimba misu nani apelisi mwinda minde koopela te minde bomi misu tous les 6 soldats o bazaki ko garder nga wana tous les 6 soldats wana misu ekufa bango bandeko nanga misu bakomika bo misu bakomika bongo bolimbisa bakomika ke misu bakomika kosimba misu wana ngabi nakomoka monga binzambe na ngai minda moko epeli wana oko imagine te ngabi nalobi ka Saint-Esprit sunganga minde epeli boye ndenge nini Seigneur mbamona wana na basinga nanga mbamona lobi baplace ya boye funa belaka pe papa Simoki Mbangu asunganga po baplace ya boye ye mutu ayaka kosunganga mbamona lobi nalobi papa Kimbangu sunganga nabi papa Kimbangu sunganga leka nalobi papa Kimbangu yako sunganga na baki bo papa Kimbangu yako sunganga le nabika papa Kimbangu yako sunganga bandeko nanga bademo nabenga bonka bademo wana o bazaki 3 bato wana basoda wana 4 pardon basoda no bazaki 6 bango nyonso bakwei na mabele
ba démon nyonso ezaki tout autour wana na bi ba tableau wana ezaki lokwa ba forme ba nyama ba démon wana ba kwe ba nyonso mabele blue ba kwe ba biloko nyonso ezaki ni kwe ba soda na 6 wana ba kwe ba bandi kolela pona nina tangi kombo yo atangi kombo yo biso tolingaka te kombo ekotangama awa te babandi koku bakwei na mabele babandi baluka na mabele bademo nyonso bakwei babiloko nyonso ezaki yani epanzani basheno bakanganga na maboko ekatani na makolo ekatani na tikali siko libre boy nazotala ndenge 4 mbinga ya basoda bazobaluka na mabele bandeko nanga nazokamwa babi pourquoi tangi kombo oyo kombo awe kotangama te kombo oyo kotangama te atangi kombo mabe atangi kombo tolingaka te bazobaluka na mabele nayebisi bino bokoki koimagine te nga na kamwe nga na bi kombo kimbangu bademo bakwei na kombo kimbangu elekeli nga bandeko nanga elekelaki nga na 2021 na début 2021 na début 2021 bakwei na yebisi bino bakwei na mabele bandeko nanga bazolela ya tangi kombo bamonga na bi nazokamwa kana nga na bi nga na yebi kombo na Yesu nde bademo bakweyaka ndeni nalobi kimbangu sunganga papa kimbangu ya kosunganga bademo bakweye pi bazolela babike na tangi kombo o bango balingaka te ngabi siko na belela kolo Yesu Masiya asunganga bamona bi kolo Yesu Masiya asunganga bandeko leka na bi kolo Yesu Masiya asunganga na moni mbala moko tremblement de terre esalami mabele panzani ta mabele panzani bademo nyonso badindi na basoda wana bande kogarde nga na badindi na mabele wana mabulu esalami place wana kaka place oyo nga nazalaki na kiti wana mutu ezaki protégé mabulu moko minene okoki koimagine te bango nyonso badindi na kati wana bandeko nanga ndi ekamwisi nga na bi le na beli kolo Yesu Masiya asunganga tremblement de terre esalami mabele pasuki bademo nyonso badindi na basoda 6 badindi na kati wana na kamwe siko nga na bi me nga nde naza boye nakobima ndenge nini po nzela nyonso eza mabulu malgré tremblement de terre esalami mais likolo pe ezaki ya kokangamaka likolo ezaki ka bona yebi te likolo so ndeni en tout cas na oloba te na tiaki kate mais lo nga na yebi kake bademo badindaki na kati wana mabulu esalamaki makasi so nga siko na bandi koloba na obima siko ndenge ni awa na mabulu o nyonso na obima ndenge ni seke likolo ezaki ya okangama so likolo ezaki ya ofungama na ngena lobaki na pumbwe na nga likolo mais nabi mabulu esembo na obima ndenge ni nde mbala moko namona mbala moko toshi moko euti likolo liboso na nga boye na likolo boye te mais liboso na nga boye toshi moko euti kuna ezo torche nga boye euti pa likolo ezo torche nga mobimba na nga ezo torche nga boye mobimba na nga toshi wana ezo torche nga mbala ebele moso nzambe alinga sola na nga mona bandoto na nga namona toshe euti likolo ezo toshe nga mobimba na nga nde mongongo ezobima esika toshe ezokuta ezosola no en tout cas naye komona pe scène wana toshe euti likolo ezo toshe nga mamo mongongo ezobima na kati na likolo kuna na nini mongongo elobi na ngai do wana nzambe azoba na nga Adeline telema obima nasaleli yo nzela obima ndemba mole alobika bona moni nzela mo pe esalami wana na mabulu wana nzela esalami tout droit boye po ngai na bima bandeko na nga nde na telemi le mongongo nzambe elobi na nga ke nasaleli yo nzela telema po obima ndemba mona telemi
na bandi kokende na bandi kobima na bandi kokende boyoka siko place mama na likambo ezali le na bandi kobima na bamona bandi kaka kokamwa mama na ngai ye nzambe na nga nzambe asalaka wana ka nde na okende nga bongo toshe wana ezotorshe na nga kaka me nga nazokamwa ka makambo na moni wana siku na bi nzambe asalaka le na beleli Molimo Santo sunganga minde pelaki le na beleli papa kimbangu sunga yako sunganga bademo bakweyaki pardon le na beli Molimo Santo sunganga bademo minde pelaki pe bademo bakufaki misu bademo bakufaki misu le na lobi papa kimbangu sunganga wanga na oloba bongo bademo bakweyaki bongo le na beli yemei boyoka point wana nga na bibole na beli yemei kolo Yesu Masia bademo tremblement de terre esalamaki ekundi bademo na biloko na bango nyonso bakundami na yoka kaka esika toshi oyo bande kotoshe nga oyo na nga Deline telema bima na yoka mungongo ebimia ne gangeli ngai nazo babino nzambe na likolo témoin mungongo ebimia ne gangeli ngai mungongo oyo nzambe alobaki na nga telema bima agangeli ngai bia Deline tika makambo zoloba kata makambo zoloba abina nga kobanda lelo nazo ko interdit yo komeka susu kolobaka te na bomoi na yo komekaka susu kolobaka te Yesu Masia aleki kimbangu koloba pete ke kimbangu aleki Yesu Masia na bazo ko interdit yo lelo komeka koloba eloko wana te komeka koloba susu eloko wana te ke Yesu Masia aleki kimbangu koloba pete ke kimbangu aleki Yesu Masia po bango mibale baza kaka mutu moko nzamba lobela nga ona nenga kogangela oyo nga faina lobango pe bongo mena okoka kolobango penda ndenge wana penda te bandeko na nga epi leka nzamba gangela nga bongo pu omoni ndeka na isa bino so nzamba oloba no likambo esengo oyo ka esengo wana ezio pe bien so azoba no likambo moko ya kanda azogangelo oyoka pasi moko mabe ezalaka mabe makasi nzambe so azogangelo solera azogangela nga bongo mpo na lobi ke nde na beli kimbangu bademo bakwei pe balobi ke balingaka komba kimbangu te na kamwe bongo le na beli yemei do na lobi yemei donc eloko nga na baki le na beli yemei Yesu Masia nde nzamba gangeli nga bikata makambo zoloba na interdit yo kobanda lelo kolobaka te Yesu Masia aleki kimbangu koloba pete kimbangu aleki Yesu Masia po bango mibale baza kaka mutu moko bamoko esali kogangela na pu na susu muka na lamuka naoka pema moko na makanisi mbala moko elekelanga na lamusa papa Didier nga na bi papa Didier yoka makambo nga na moni na yebisi nga bakanga nga na prison moko tala makambo na moni eloka liboso ekamusaki nga kombwa kimbangu bademo bakwei pe balobi na monoko na bango ke bango balingaka kombo wana te pourquoi na tangi kombo wana kuna na kamwe kombwa kimbangu pe bademo bakimaka yango kombwa kimbangu pe kweisaka bademo na kamwaki bandeko na nga na oyebisa bino verité nde na yebisi papa Didier bongo na bi après nzamba alobi na nga natika kokomparaka kimbangu na Yesu Masia mpo na alobaki le na beli yemei donc omoni yemei wana esali mbala moko ke différence esali mbala moko ke na tomboli Yesu mpo na bi yemei nde nzambe oyo azalaki na likolo oyo abandaki koloba na nga nazalaki komona te ye nde moto ayebisi nga ke nakomparaka bango te po eza kaka mutu moko bandeko na nga nayebisa papa Didier alobi ezalaka te nga na bi papa Didier abi eza te
Yesu masi akoza kimbangu te ngabi o Yesu masi akoza kimbangu te na ndeni nzamba lobi na ngezaka mutu moko o Yesu masi na kimbangu bakeza mutu moko papa Didier lobi na ngabo nazoloba yango po bino pe ba obokoloba bongo boye bakesi ba lobaki yango pa na nga pe réponse nazo pesa bino yango papa Didier lobi Yesu masi azalaki mutu lokwa mutu nyonso te kimbangu azalaki mutu Yesu azalaki mutu te ngabi Yesu azalaki mutu te Yesu azalaki mutu Yesu azalaki mutu na mokili oyo ayaki azalaki mutu ote ye abotamaki na mama me azalaki na tata te abi abotamaki na mama me azalaki na tata te ngabi ok kimbangu pe bato mosusu balobaka ke babota ye te bosoki version oyo ya babota ye te nde eza vrai sikoyo ye kutu babota ye te abima kobima ozomona donc en tout cas pour na papa Didier ezalaki facilité po c'est normal po ezalaki nga muto bayebisaki na ndimaki mbala moko nzambe mutu alobi na nga ye ayaki kondima lere amonaki mpe seno aye lere amonaki mpe seno aye elekai mpe mikolo mingi te nzambe lokwa aza nzambe soki ka trace se ye soki don nzambe atalisaki ye ayaki komona nini amonaki mutu Yesu masi papa Simon Kimbangu na liputa azoya na libanda na biso po akokota na immeuble na biso po aya na ndako na biso amoni pa papa Simon Kimbangu azoya melera akoti na porte na kati ya porte abimi Yesu Masia na robe ya pembe azomona elongi nete ma omona ke o Yesu akoti ndalobi adea mambolo bakeza aso bazaka mutu moko nde esika ye ayaka kondima en tout cas yango nazoloba ke eza pasi ta mosusu mpona bato mosusu bondima me nga mama Deline nzambe aloba na nga bongo pe en tout cas na ndimaki pe yango esika siko nayaki koloba ke c'est que mpo nga na 2018 ile naye comprendre ke mutu oyo nga namonaki eza papa Simon Kimbangu en tout cas nakomaki kolanda makambo bataki mbangise kobanda 2018 yana kolanda bamwa makambo bataki mbangise na baninyo na ba YouTube nayaki kokutana na bavideo ya bato ebele oyo baza bakimbangise te ma bamona tata Simon Kimbangu abimela bango balobi ke aza nzambe mena bande na koyoka kaka nayoki na nga kaka ndeka na yebisi bino pe boyoka nga kaka so pe bondimi so pe bondimi te eza nango lisumu te nga pe na ndo yoka na nga na bi wana bango bato balobi mo nga na yebi na nga te boye c'est ça mais les sikoyo nazolandalanda makambo na bango bapoint kaka ole bazobenga Kimbangu nzambe yango nde bande kosala nga pe moko mwa kilo muke koma Kimbangu akozala nzambe ozomona mais na seki na bosana ikoke nga moko na esprit na nga na banda kobenge nzambe na bosana ki na nga yango ozomona mais nazotala ka bazobenga bon après na bandaki koyoka ke bazobake aza Molimo Santu nde mukolo le nzambe alobi na nga yango na 2021 wana na début nde esika siko nayaki koloba c'est que akoki kozala penza pe Molimo Santu en tout cas nalobaki bongo akoki kozala ya solo Molimo Santu po Molimo Santu na Yesu Masia baza mutu moko Molimo Santu na Yesu Masia baza mutu moko yangwana na koyoka papo ya koyoka boye koyoka batu bazoloba ke Yesu Masia mutatindaki papa Simon Kimbangu eza vrai po Yesu Masia alobi na biso nazokende na otinda papa atindela bino Molimo Santu akozala na bino akorévéler bino révéler des choses cachées akorévéler bino mabombami Yesu Masia bandoke na Molimo te bandeko nanga andoke na nzota mosuni de sengelaki pe Molimo Santu faya na nzota mosuni Yesu Masia alobi ke mukile koyeba ete me bino boyeba oyanga yango na biso ba otozoyeba lelo Molimo Santu biso ba obostozoyeba lelo Molimo Santu
Et si quand on comprendre na bandi ko tanga Bible, na ko comprendre te papa Simon Kimbangu azaki Molimo Santo, aza Molimo Santo. Na ko comprendre que aza Molimo Santo bande konanga. Na yebisa bino vérité. Ozomona. Na yebisa bino vérité. Na ko koloba te ke na garder kaka bato bele bolanda kanga pona loba makambo eko sepelisa bato bo sepelaka. Ana bomba makambo eza important nzamba otunanga. Yo na to tangela bino verset on a totanga bino a Bible bi oya koyoka nga soni pona ko témoigner ngai nga pe mwana nga koyoka esoni. C'est ça. Laisse-nous comprendre les vérités na bomba on poigne. Nga na moni on kana ba janvier 2021 le 4 avril le 6 avril pardon na ngena lobelango. Na sali pa vidéo pona lobelango ke boye papa dida nanga detika yo nzamba pesa ki authentique loba makamususu oyo zalaka nango wana otoye bango kasiko otoye bango kasiko zwila ngo na autant o maîtriser yango po lobani ngam na loba kama nzamba lobi nanga na loba kama na bomba ngo te bato ba yebinga o batuna kanga so mutatuninga mama Deli na oyo ko lobe ya Kimbangu po na Kimbangu azana bango na yebisa bango vérité na yebisa bango vérité ke nga na mona kiboy na mona kiboy na mona kiboy. Ozomona. Donc Yesu Masia alobi ke na kosenga na papa tinde bino Molimo na Yemo Santo. Donc ngelo ba ke Yesu Masia mutu atindela biso Molimo Santo. Yango moni l'air Saint-Esprit aye fa ya pena kibomoto. Et puis elo comme sou na koyebisa bino to tanga ka Bible to comprendre ngo. Yesu Masia nzambe ayaka na mokili mbalebele. Azalaka na biso nzambe ayaka na mokili o nzambe ayaka mwana nzambe ayaka Yesu Masia mbalebele ayaka Molimo Santo ayaka na mbalebele na mokili o bandeko nanga soki totali Melchisedek azalaka sacrificateur oyo Abraham bandeko ke kopesa dimpa na ye soki Yesu Masia alobaki yango te tongai toyeba te ke Melchisedek wana ezalaki ye moko Yesu Masia tongai toyeba na biso yango te donc Yesu Masia ayaka na ye Melchisedek mele wana ayaka mission mususu ayaka mission ya kokufela biso te lera yende na Yesu Masia nde yango ezaki mission ya kokufela biso nasi bo comprendre. Molimo Santo pe ayaka na ena kimosuni. Ayaka nemba lebele. Ayaka nemba lebele. Mutu oyo n'importe qui tako ede Yesu Masia meme kulusu na ene kulusu. N'importe qui te bandeko na oyebisa bino a ede Yesu Masia ne kulusu. Yesu Masia alobi ngana memaki kulusu na ngati na suka bino pe mutu na muta meme kulusu na ye. Mutu ko ede biso to meme kulusu na biso ezaka Molimo Santo. Yesu Masia mutu edaki ye Simon de Cyrène o Bible lobi Simon de Cyrène azaki Molimo Santo. Azaki Molimo Santo ayaki pe na temps na mission na po a ede pe Yesu Masia amema a ede Yesu Masia po na komeme kulusu tina suka. Batu boba madeli to bukuta mikuwa siko to bukuta mikuwa do ba o mino ekoza makasi te boza na besoin ba biliki ka biberon en tout cas eza pasi pona bino nzamba sunga bino yango na koyebisa bino ke Yesu Masia ayaka mbalebele na mokili o ayaka ba mission ya ndenge na ndenge oyo wana yaka mission ya makasi oyaki kokufela biso ekulusu ayaki kokufela biso nekulusu ozomona Molimo Santo pe ndenge Yesu Masia baki faya ndambe pa tindaki Molimo Santo ayaki pa botamaki na nzota kibomoto oto belingi papa Simon Kimbangu na nzota bomoto ayaki yango bomoni ke anyokwamaki pe pona biso papa Simon Kimbangu
anyokwamaki mpo na biso. Anyokwamaki mpo na biso po lelo oyo tozwa Saint-Esprit tozala penza. Yango moni papa mama Kipavita baki na temps wana. Les mwana oyo akozonga moto mwindo zala mayele. Yango na bi c'est pas pour rien. Nzambe asali ke Congo wana emema évangile oyo ekopanza na monde entier, évangile ya solo solo bandeko nanga to sosola. Basali na Nzambe o bayaki na Nzambe bango nyonso presque beba. La majorité na bango nyonso te nakoloba ke évangile oyo toza nango ebebi po bakumuta na bonzambe abandi kote ba initié inconsciemment akomi mutayani babengani mutaba science okit. Do ezo senga sko évangile oya solo il faut bima oyo komema batu na lèvement ekobima wapi na Congo ekopanza na monde entier na sisi boyo kalikambo mbala mingi. Et ça ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Pour Molimo Santo ayaki na Congo wana. Ayaki na Congo. Alataki nzota bomoto ayaki na Congo wana. Yango moni na monde entier batu na koko sabino te. Bato baza na bonzambe. Eza Congo. Congo batu baza na spiritualité ya bonzambe. Oyo ekoyi kosunga monde entier. Congo wana. Congo eza na spiritualité oyo ekosunga monde entier bandeko na oyebisa bino. Yango le tozoloba makambo lenga na oloba makambo bato ata oyo bokotia bacommentaire bozala nikenge. Bato bokobenga na batelefone tala mama deni alobi boye bozala lekenge. Po bokochola Molimo Santo sanke bo se rendre compte. Bokoa koyeba ngo un jour le bokufa ke bochola ki Molimo Santo. Bokoye bon un jour ble ba vie na bino ko changer. Nde bokoya koyeba ke na chola ki Molimo Santo. Ba chola ka ete. Yesu Masiya alobi bo finga bo chola papa, bo finga bo chola ngai. Mais Molimo Santo ba chola ka ete po lisumu wana elimbisa makate. Nga nazo yebisa bino nga mama de na yebisa bino papa Simon Kimbanga za Molimo Santo. Sobo moni mutu azo loba contre pa yango moni nga na vie na mona batu ebele te baloba ke papa Simon Kimbanga zaki ya Nzambe te. Na mona ngo mingi te baloba ka te azaki mosali na Nzamba solo, azaki prophète ya solo, azaki mosali na Nzamba solo. C'est ça bana Nzambe. Bana Nzambe bangwana akoko chola te. Nzamba ko permettre te mwana na chola po bunga yango foko keba. En tout cas, nous avons foko keba. Na vidéo on a la sali, et la vidéo est très dangereux pour les kaba vidéo nyons. Po mutu soko bio chola. So moni koko koka na otende tobi ke soko moni koka ko buku tana o mikuwa te. Zara no calme. Zara no calme. Loba ke nga oyo. Na ebi na nga tepi na sepe na tiki na nga pona comprendre le côté. Po biso pe ma mususu. Nga mama deni mamususu avana yeba yango lepe na bande ko ba ona ngate pa nga na ebi na nga mambo ate nga wana te nga kakabu nga kabu mais le na eko yeba ngo siko na eko comprendre yo pe lelo eza pe mabete so lobi ke mama deni mamba oloba na comprendre nga ngo te boy eza pe mabete eza disumte mais le obandi da ko floba na nga obungi nzela nga na bungi nzela te pona zala déjà na nzela pe na zana nzela na kozalaka na nzela Nzambe oyo abatela nga Nzambe bakoko na nga ko batela nga ka bato ebele ba oleka leka na ba YouTube soki muta leki na YouTube azana ya Nzambe leka bandi ko sala ba video pa réseau wana ba tester le ba tester ba moni azaya bango te pa bazuye ba initier bato ebele ba pesaka ba message na YouTube bato ebele ba leka na YouTube asambela basai na Nzambe binene na YouTube. Ebele si ba baby na bango. Ebele si ba baby. Ba bandaka bien na bonzambe. Ba yaki na YouTube bazaki bien na bonzambe. Après ba baby sa bango ndenge balinge basalanga. Yo ba memaka nga na mai Nzambe atikate. Nzambe atikate et puis ezana batu mususu baza ba intouchable. Okoyi ko toucher te pe kindoke ko kota kate na nzota mutu wana.
nzambe sa tanya bi oyo kindoke kokota katepa na ye ki franc-maçonnerie ekokota te ki soki ni nango ekokota te na nzoto na eza batu lokwa babiso badeline oyo eza batu lokwa babiso oyo nzambe abi tika bango baninge bainitie nga inconsciemment bake salisa nga babenga ngo nino basalisi nga babenga ngo alliance na Satan le diable sans le savoir nzambe azwanga sukolanga na javel na savon atianga na basa monene na sani ya citra batu oyo tozala na Kongo toyebi sani wana citra ya pembe atianga na kati wana bandi konikanga na javel pa tie javel linuka savon tchotchwa abi po uti oleka na moto nalekisi oyo na feu mais olongi abi ngam na permetaki yango mpona détruire misala na bango mpe na détruisaki misala na bango na nzela na nga misala na bango edétruisa eloge na bango na Kongo ekangama ozomona donc yango na lobake eza na bato mosusu basimbaka bango te na mokili oyo epuis na temps oyo ezaka biloko kefu kosambelaka kozaka via bagene et prière monguna Satan na bato ne bakolonga te bazala makasi te bazala makasi soki ozogene te ozobondela te mais so ozogene ozobondela Saint-Esprit aza toujours na yo oetufe molimo santu te donc yango nalingaki naloba eza na bato ebele en tout cas désolé oyo vraiment bolandanga mama Deline bolobaka yango vraiment mama Deline aloba jamais kimbango aza nzambe aloba jamais kimbango aza nzambe boloba na bino yango mais en tout cas désolé pona bino lelo na yebisi bino oyo eza opinion na ngaka na loba ya ngai na ndimisi bino na makasi te so boboya na bino eza na problème te boya na bino totika na makambo susu oyo tolobela ba oyo bandima kimbangu le tolobela makambo ya kimbangu no bandotia so na tie loko mona lobela kimbangu na otia na titre na otia pe na titre ke oyo tozolobela makambo ya kimbangu tozolobela makambo boy po batu mususu bon na ebite nzambe ka to ebite bo toza kaka na nzambe aopesa mayele ndeni ya kosalela en tout cas ba oyo na ndimisi bino na makasi te na ndimisi bino na makasi te nga na lobi na nga kaka likambo oyo nzambe alobaki na nga ke loba yango sikoyo po makambo elinge ebanda makambo nini elinge ebanda makambo oyo nzambe moko ayebi oyo elinge ebanda yango loba de ya makambo oyo nga loba pona kimbangu po makambo elinge ebanda kala mingi te toyebi te makambo ni c'est ça. Et puis là, on a loba na bato très nécessaire makasi. Nga mama Deline na yeba banda 2021 ke kimbangu aza nzambe. Kimbangu aza nzambe molimo santo. Ah, Seigneur. Et puis zanga moko te bato ebele baza mbomba kimbangi sete. Non tshela bino kutu video moko ndeko mo azo loba makambo o pe azo pesa na ba constitution ya Congo azo leka na YouTube bozo azaki mbang c'était muta réveil azo pesa banina azo loba makambo ko somo non tshela bino video bo banda Holanda na laksa bino ye ana omona te na téléphone onde mutu na omona non tshela bino ye ata ndambu ka makambo ndambu azo loba po bo banda kolanda e po bo mona boyoka makambo ezobima na mutu normal bo akobimisa ngo te foka molimo santu nde akota kati na mutu wana banda obimisa mamba bon foka molimo santu a révéler mutu wana makambo wana elo musu na ina loba boye en tout cas ngai mama Deline nde na yebisi batu nyonso obolandaka ngai na lobi eza nango likambo mpona ngai eza nango likambo penda ya gravité oyo ekoki kosala mutu azala panike mama Deline alobi kimbangu aza nzambe alobi aza nzambe o eza kaka révélation o nga na pesi nzambe révéler nga bongo eza lokwa le to pesa révélation to tia ba provision ba msu ba boyi na bango problème ete eza na bato msu balanda nga le na loba ke bo jena bo sala bo tanga ba puissance bo sala bazo sailong mais le na bi bo tia ba provision bato ba boyi na bango ba msu ba boyi na bango
eza problème te ndenge moko pe oyo soko boyi na okondima eza problème te soko za mwana nzambe otikali ka mwana nzambe eza te ke opo boyi na okondima ke kimbangu aza nzambe olongwe mwana nzambe te mais soko ofingi nde wana eza problème na ona nzambe so ofingi ndeti nga mama delinde na fandia ofingi nga to ofingi kimbangu en tout cas wana problème na ona nzambe bolanda bilanda te bandoki bayebi kimbangu aza nzambe na oyebisa bino toyoka yango pa frère baby alobango alobi abi batu bazaki bana basina bazaki 5 4 ya réveil moko ya kimbangi seme tokokaka ete bamona mai mo ezobima ezoganga kamba après mbala moko pu mutu moko abima wana ezalaki ye moko kimbangu abimaki wana le pa biloko na bango nyonso ebebaki ni notala ete biloba kaka nzambe nota ete bolimbisi nota minute te na boto bozana tala po tokataka même mpo makambo so toandi olobela ngo toke ine 20 mame nalobi ebele yo makambo nao nalobi eke ebele boye ko nzambe nanga mambo olobi esili te nzambe mambo olobi esili te ine 20 leke ebele bato bosuka ngo ntina suka te nzambe bolobeleke be bokatani ka na ndambo eske boyeba makambo na oloba na suka te bino bolanda tina suka donc eloko mutu na ngena loba en tout cas na loba awa problème te na loba kaka eloko na loba boye bandeko nyonso bozolanda ngai na oblige mutu te andima kaka kimbangu aza nzambe te soko boyi na otika na position na wana eza position na nga na pesi bino position na nga ya kolobake kimbangu aza nzambe ya kolobake nzambe ayaka mbalebele ya kolobake Melchisedeki azalaki nzambe mwana Yesu Masiya alobi ezalaki ye Melchisedeki azalaki nzambe ozomona nani oyo Simon de Sirène azalaki molimo santu oyo azalaki nzambe oyo asungaki Yesu Masiya bondimango te ozomona menga o naza révélé que Simon de Sirène azalaki molimo santu ye wana papa Simon kimbangu mutu normal boye bandeko na nga mutu normal bazwi ye bakati batie na tono ya acide batie na acide bamsu bakataka ye batiaka ye na acide basude tono wana babwaki na mai atelemi azotambola likolo. Est-ce qu'on est un mutu normal? Bamsu balobaka bazwaka ye bakangi maboko na basinga ba chaîne balingi partout batie na ton acide de aso bodinisi mutu anyengi na kati a s'effondre na kati wana sikoyo mutu basude ye ale babwaki na mai ala bimi likola mai azotambula likola mai mutu abongo penza yoke kotelema olakisa musapiko kimbangu non batu musu balobako kimbangu oyo ya jeune nde ye wana bien kimbangu oyo ya neni boyeboye na mona ba raison balobela bongo te po kimbangu oyo aliputa ye wana kaka wutaka kimbangu oyo ya jeune wana azalaka na prison ba Mandela to mona bamusu babie se photo na ye nini bazwaki na prison kimbangu azalaki mutu munene surtout na miso ya mindela azalaki mutu munene fu bazwazwa eba photo ozomona azalaki mutu munene nde banda okangi azalaki mutu atumataki ba mindele nde mo Mandela tomona na ba photo na Mandela na prison c'est ba prisonnier tomona ba photo na bango te po ba misusu photo wana bozwi yango wapi po ye azalaki na prison mutu na prison bakangaka ye photo eza nini te surtout ye ndenge asala ba miracle belebele ba mystique belebele contre ba mindele wana bakozwa ye ba photo papa Simon Kimbangu bandaki kobima 12 personnes ye wana bazoyeba te Kimbangu aza ana prison bakikanga musuku kuna azoteya bakangi musuku kuna baye na bango nyonso 12 bango nyonso 8 bazoyeba te nani abandaka kobima bongo ozomona mutu abongo aza mutu normal
pourquoi kaka Congo nzambe fa pona kaka Congo soki molimo santo yaki na Congo te bo sosola bande konanga ba Congolais bo sosola nzamba za posa biso tokóma na connaissance mais so olingi kokóma na connaissance te problème te kosumuka nde te po le nayebisi nzambe mokwana na losola na nzambe nayebisi eke na koloba na bato boyeboye minute ekomi ebele na oloba yango nsima eloko yango na ndenge naloba kaka ke nalobi nga moko kutu nde boyoka nga le nasambelaka nalobaka kaka toujours nzambe afumuki mbangu nzambe afumuki mbangu nalobaka mingi bongo nzambe papa simoki mbangu nalobaka bongo tout comme nakoloba nzambe ya Yesu Masiya nzambe ya kimbangu nzambe ya Yesu Masiya donc c'est ça mais nalobaka nzambe ya kimbangu kolo Yesu Masiya nzambe ya kimbangu nasambelaka molimo santo mutuko omoni nga nasambela Yesu Masiya nayeba kimbangu te me na banda omona kimbangu ndeko moko ayebisaki nga bi mama Deline mutu nyonso oyo asambelaka Yesu Masiya na bosolo ata lobi kimbangu te kimbangu azalaka na ye nazoyebisa bino verité mutu nyonso oyo asambelaka Yesu Masiya na bosolo ata lobi na ye kimbangu te kimbangu azalaka na ye ndeko moko akomaki wana mama Deline nga na kotikala ko adore kimbangu te natindi yo te o adore kimbangu natindi na ngai yo te natindi yo te o adore kimbangu ozomona mutu nyonso oyo asambelaka Yesu Masiya na bosolo papa simo kimbangu azalaka na yo ondima ye te l'essentiel so otambula na obanga nzambe osambelaka Yesu Masiya na bosolo bien na bina bosolo papa kimbangu azalaka na yo ozomona ata nga monde nazoloba boye nzambe na nga témoin azomona nga nasambela mbala ebele nasambela ata mosuku kutu mpe na bandi priere na ngai bande ti suka natikaki koloba na nga komba kimbangu te donc oyebake nasambelaka na nga kaka nzambe tata kolo Yesu Masiya ozomona me molimo santu tozala toujours na lisungi ya molimo santu besoin le na oloba molimo santu sunga mbala moko indirectement ezokende nango mpa kimbangu sans le savoir ozomona mais so nakomi na situation oyo ya likolo wana eza sekele na nga so nakomi na situation oyo ya likolo nakutani nango 3 fois nobetela bino yango 3 fois nzambe na nga témoin situation oyo ya likolo nakomi na suka nabeli kimbangu nabeli pendanga bino non nameka liboso nabelela na mpe kimbangu natie mpe na épreuve namoni yango mpe ya minene naobetela bino mikolo ezoya naobetela bino yango po tokomobukuta mikuwa donc 3 makambo jusque là 3 makambo oyo nabeleli kimbangu namoni yango oyo mpe aya makasi donc yango nai nalobake nalobi bongo mpo nayebisa bino natindi bino bobondela na komba kimbangu te natindi bino boadore kimbangu te natindi bino bongo te o mais nayebisi bino oyo ngai nazomona oyo nga namonaki nga soki nakoadore na nga kimbangu eza ngai nakoadore mpo aza nzambe molimo santu soki nabondela na komba kimbangu eza nga me nayebi ata nabonde na komba kimbangu te papa kimbangu azalaka nanga combien de bato bayebisa nga mama Deline ozosala bavideo nazokosomnoleka boye nazomona parti ndambu ozobima papa kimbangu parti ndambu yo nayebi te ngai bato ka mutu bayebisa nga bongo bato mibale te bato ebele ata ba 4 personnes bayebisa nga yango ata ba 4 personnes mosusu abi na mama Deline nga nazolanda yo na télévision na tio boye na bandi kosomnole nazoyoka mungongolo me mutu azoloba ezalaki papa Simon Kimbangu nazomona papa Simon Kimbangu azoloba nzambe na nzambe ok bandeko natiki bino nzamba simba mitema bino azala na bino antuka nga naza mama Deline na change te nazaka mama Deline ba oyo bokocomprendre yango te Saint-Esprit asunga bino eza mabombami le tozobake tokomi na temps ya vérité
ngaso na eko yebisa bino Yesu Masiya aza Nzambe ese bima boyebi yango déjà si toloba loba ngo eza likambo te oyo ebatamaka elobama déjà pe na Bible ezali vérité makambo oyo ebatamaki oyo babombaki oyo lelo biso badeline tokomi kobimisa yango nde eza babombami vérité au Bible elobi ke na koreve bino bachoses cachées les choses que vous ne connaissez pas c'est ça les choses cachées yango oyo nga mama Deline nazoloba Merci beaucoup comprendre nga Zamba sunga bino ngai mama Deline na adoré na nga kimbangu do isala nga kutu bien sange lokote mais na monaka ke nga donc na ebité eza par rapport eza loko iloko moboye na mona ngo tellement eza très fort eza ke loko moboye so na komi na niveau moko boye ou bien bitumba moko ikomi na niveau moko boye na monde tina kende pa ko benge na kombo na e na benga pa Molimo Santu na kombo na e mais d'habitude na benga ka Molimo Santu mais je crois que mikolo yo to développer pe to benge eloko na kombo na ngope malgré na boyete na nga moko surtout na nga moko nanu soki pe en tout cas mutu na sala ngwe oui tout juste manzamba limbisa ngande na lobi ke 3 fois kaka te na sala ona batu musu batu boyebi eza na batu musu so aza na problème wa makasi wana na sola ne kumamba kimbangu te mele azo benga leto obondela so na obonde so ke esprit kotinga bi papa kimbangu mona mwana no batu mingi bozana na si boyoka na se elekela bino mama de na boake loko mo elakisi nini mais botuna penga te mais bisu soko tuninga na bande kuluba na nga vérité musu soka tuninga na lobaka na nga vérité ke ezalaki bo nzamba tête sanga bo mais lokwa nzambe pa bande kolinga kana bimisango tamsu lokwa na bande ko frenende mikolo uto lekana iko tindela ndeko moko boye mama moko boye atuna kinga na ebisie mama nzambe pa bi opesa on na réseaux sociaux mama pa ke pesa on na réseaux sociaux batia onde na pambola kinzambe ngabi nzambe oza malamu ebandi da akobima tamsu nga na zo frenango yo nzambe moko sa mama na ndenge no moko ozo bimisa mpo bana posa nzamba na posa batu bayo ko na munoko na nga nzamba na posa nga na lobango ata batu bakokima chaîne o problème ya te bakende mais l'essentiel c'est masika ekoti kati na bo mama Deline alobaka kimbango aza nzambe ata baotika na bonko landanga mama Deline batata balobi ke to olanda su mama Deline ta lobi kimbango aza nzambe aza idolâtre aza boye alobi problème ezate l'essentiel c'est masika ekoti kati na bino un jour bo pesa nga raison bo baki mama Deline alobaka makambo oyo bravo ouf pema kubuta miko eza passe mais to continuer kana YouTube toza na liberté koloba na makambo to loba na biso ba oba ozana bango d'accord na ngai te Saint-Esprit asunga bino vraiment eloko eza motu ya bobungisa Yesu Masiya te Yesu Masiya aza nzela aza vie ozomona donc apôtre Paul alobi ke muntu soka yeli biso évangile mususu to boyango évangile ya apôtre Paul eza évangile ya Yesu Masiya ozomona donc so mutu ayeli bino ke Yesu Masiya aza nzambe te wana nde boboyango yangwana nde boboyango Bible elobi na biso Saint-Esprit aza mutu Saint-Esprit aza mutu loko aza mutu akoki kobotama akoki koya na mokili oyo akoki kofanda na mokili oyo boyebi Moïse azalaki nani point d'interrogation boyebi Eli azalaki nani point d'interrogation tosuki wana na otangi bino bato ebele te bazali na mokili o bazali Yesu Masiya aye na epe na mokili afandi na bato botami na famille moko boye asali mission na epe tana ekoki pake na ye Molimo Santu aye na botami pe na famille moko boye asali mission na ye tana epe ekoki pe ake na ye biso nde bato toyebaka bango te ozomona toyebaka bango te
Yesu Masia ayaka ba mission oyo ya mission oyo nda kufaki ne kulusu eza mission nde ya makasi po akufela ki biso pona ko réconcilier biso na Nzambe. Molimo santu lara ye na mokili oyo papa Simon Kimbangu esengela ki amona place po azongisa likambo a révéler abimisa mabombami oyo ezalaki akobombama pe azongisa likambo na place nango esika biso bato mwindu tobungisaki bonzambe na biso ezonga na place nango eloko na eloko ezonga na place nango. Natiki bino Nzambe azala na bino, Saint-Esprit azala na bino, vraiment bato ebele bozala desu te, bozala desu te. Nga naza mama Deli, natikeli mama Deli tozo continuer naza ba révélation ebele na oya nango, naza na ba révélation ebele ba obozwa kana pesi bino matière elobe nango ba païen ebino ba païen bozwa matière bosalela ba vidéo bokotisa ba vie ya batu bozwa ata vidéo osoki pe bokozwa bozwa tala mama Deli na lobi asali vidéo kuna lobi Kimbangu aza Nzambe bozwa matière bosalela ba vidéo et ça la bien pour muta lobaka yokaki te po muta loba teke aloba teke ona yokaki te yona pe bino ba matière boloba bozwa ba matière mama Deli na lobi asali vidéo abi Kimbangu aza Nzambe bozwa ba ope boloba ke bolanda nga sute problème ya te. Saint-Esprit azala na bino continue ko batela bino atika bino te po bozaka ya ye bozaka ya ye Nzambe alinga ko perdre mwana ye te bozaka ye me bofinga na bino te bandeko na nga bofinga na bino nga te po kofinga nga Nzambe omona yo kofinga nga Nzambe omona yo kofinga Nzambe omona yo donc ezala te ke libaku bobeta libaku te na onyos na lobi bobeta na bino libaku te po eza bongo kotikala bongo o eza tan Kimbangu eza tan ya fumu Kimbangu eza tan na ye tolinga te amimonisama makasi pe azokomimonisama deja makasi donc vraiment natiki bino Saint-Esprit no to continuer à le baiser belé to continuer kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.